Et bon après-midi à tous les abonnés de VMAK TV et pourquoi pas à tous les fans de Maman Vérité Maquillée. C'est Niki la polyvalente 4 fois Maman Bakopé sans Nzambe raison. Vraiment lelo Maman Vérité à l'équipe sous libosa bateau bolinga kaye mingi o boza partout dans le monde, boza en Amérique, na Asie, na Océanie, Afrique, Europe. Bateau bo mesana kolanda Maman Vérité bobi que ceux qui a télémisé que aye na 6G moko o eko sepelisa bino bisika nyos bozale. Na lobi lelo lundi le 9 janvier 2023 nako profiter ko souhaiter ba feliz ano novo na batu nyonso oyo Maman Vérité portant la motema bayebi Maman Vérité te vraiment ba feliz ano novo na lobi lelo lundi le 9 janvier. Et sa journée oyo tozaki na conférence de presse na biso oyo to vandaki na ba patrocinador ba partenaire quoi oyo ba sangana ki pona ko bengisa artiste monene Aigle Fally Ipupa artiste international. Vraiment to vandaki na ba producteur to vandaki na soba de soba oyo andimi ko yamba ba musicien tout ya Fally Ipupa na Flat Hotel naye. Vraiment vous restez branchés bolanda biso masolongo ezaki ndeni tozaki wana Taliban artiste na biso Taliban tozaki wana na 32 giga yenda za producteur ya Fally Ipupa mbula nzambe nde anogisaki yango balobe eza na bato basombaki déjà ba billet eza pe na bato bazo continuer ko somba ba billet arrivé ya Fally Ipupa eza le 17 janvier oyo le 17 Fally Ipupa zo komela biso na mabele ya Angola. Concert eza le 21 na stade na biso ya Kokeo. Vraiment bolanda biso na kolobe belete bolanda nde tolobaki nini na kati ya conférence. Sans oublier na ko remercier ya Wilindeke vraiment ba merci belé Kinga na clé Nathan Pongo et pourquoi pas à Junior Timbalanga. Vraiment bambo tebele pena ba concert nanga nyonso pe ba confrère nyonso oyo tozaki lobi na conférence de presse. Vraiment bolanda biso à suivre. Vérité Maquillée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité Maquillée c'est Bikaya compter la vérité. Usei qui savent. E fãs de Fally Ipupa. Bem, nós somos a Residência Social. Nós queremos agradecer em primeiro lugar a presença de cada um de vocês aqui e do PCA, que é o senhor Social Soba. A nossa conferência está relacionada ao show do Fally Ipupa, que será no dia 21 de janeiro. Nós vamos dar espaço para perguntas e respostas e vai ter lugar de 1 hora apenas. E peço encarecidamente que, por favor, façamos isso de forma organizada. Se alguém tem uma pergunta a fazer, que levante a mão para assim dar espaço a dar sequência à nossa conferência de imprensa. Então vou dar o microfone ao senhor Willy para darmos sequências à nossa conferência de imprensa. Obrigado. Bom, beaucoup. Merci. Déjà, ma persuasion de passage pour ouverture à la conférence de presse Nabiso. Merci à la journaliste Nyosu. Merci à la délégation tout. Au Bazaliawa, surtout Bawarion. Au Balandi Bissoawa. Merci à la représentant. Il y a Aigle Fally Ipupa. Bazaliawa. Merci encore à la maison Nabiso. Oyo et Yambiawa. Résidentielle sociale Soba. Donc, Nassir Bogomo a déjà. Et ça facilité pour organiser et loko situ binom et loko Aigle et ça moquette. Donc toujours les alamonene. Donc c'est vraiment merci mingi puisque responsabilité au yazui et ça responsabilité moko munene. Ne bozomona résidentiel oyo et ça hôtel et ça na shop donc deux ans restaurant. Donc, tous les camions sont en Katia Awa. Après aussi sa conférence de presse, il y a eu une délégation, pas même 10 minutes seulement pour avoir visité Place Oyo. Alors, Place Oyo, ils allaient payer résidence Place aux musiciens, Baroya, pendant 4 jours. Donc, patron Abisso, Sosel Soba, Andimi, pour couper ça, hôtel Oyo, dans Mabokoya. Producteur Nabiso au Bazawana
na délégation il y a Aigle Fali Poupa donc bango bazala awa kuliana bango komelana bango makamutu eza off jour baroya timo koloba okende moi maboko makasi pona patron na biso sur cette soba voilà babi kokaba ezaka éducation kofongola pe motema ezaka pe éducation vraiment ndeko na biso sur cette soba topesi vraiment merci mingi na ebige délégation ezali liboso awa bokoye babango modérateur na biso azali awa Roli merci sans plus tarder quand net ozoloba tozana inhéritant seulement donc inhéritant donc bo calculer ba montre na bino si est to succès donc tant to aussi ça a to koti malamoko na chantar moi et loga ko mela o ba se awa mais boye bango bien pour na yibige batibele ba kansake to langola awa a to langwa te donc ils a place à respect to tchema ya ko mela na kazoza o meli so ça na besoin ya aussi ba cervege pour mela pour même les ateliers likolo kuna place des ali donc bazote ka masanga okosomba mais biso to yambi bino na maya ko mela na secret na eloko kolia moi maboko lisusu pona maison na biso oyo voilà Roli je crois tant mon chim fouet to dans masolam. Merci beaucoup Willy Ndeke. Chers collègues journalistes, chers producteurs, distingués invités, encore une fois, soyez les bienvenus dans ces lieux. Alors pour nous banda, nous avons ça, malobaya, moi qu'on a vu sur les journalistes et je me rends à Kanda pour nous faire la présentation. Il y a staff au Moni Baza Awali Bosso et je me rends à Kanda na pesio maloba. Boa tarde, meus colegas jornalistas. Boa tarde à produção. A nossa causa que nos juntou hoje na nossa conferência de imprensa é através do nosso que vocês conhecem, né? O nosso artista Fali Poupa, que a chegada dele é no dia 16 de janeiro no nosso aeroporto internacional. E no concerto dele que vai se realizar no dia 21 de janeiro na nossa sala dos roqueiros, né? A chegada, desculpa-me, a chegada é dia 17 de janeiro deste mês no aeroporto internacional e o concerto que vai se realizar no dia 21 de janeiro nos Croqueiros. Eu só queria informar pelos meus colegas jornalistas, nós estamos aqui pela conferência. A nossa conferência, a causa da nossa conferência não é fazer as perguntas sobre o Fali Poupa, mas sim sobre a produção que lhes convidou. Porque tem outros jornalistas, né, que não estão a entender por causa da nossa conferência. Às vezes eles podem fazer pergunta, não, vai se passar como, não sei se quer. Não. Nós se reunimos aqui só através para nós conversar ou fazer as perguntas na nossa produção. Por exemplo, como é que está a se realizar a venda das fitas? Esses são exemplos, né? Das nossas perguntas. Aqui em frente temos o nosso artista, o Talibã, que é um dos nossos produtores. E temos aqui também o nosso doutor. Temos aqui o nosso doutor, o nome é um pouco difícil, mas já está na mente, Chacha. Doutor Chacha, 32 GB. Ele gosta muito que ele chama doutor Chacha, 32 GB. E aqui também ao nosso lado temos um dos nossos Warion. Um dos membros do Warion de Fali Poupa, né? Como dizem em Gala, Warion. E aí também ao lado do Talibã, temos também o colaborador dele, um dos produtores também, patrocinador Soba. E aí ao lado é que temos o dono que nos deu a esse espaço. O Soba, né? É que é o dono desse espaço. Casa residencial. Soba, ok. Casa residencial social Soba. Tem que me entender, por favor. Eu não conheço, só me dirigiram e eu estou a informar. E é que eu já disse, a nossa causa de hoje, nós viemos falar com os nossos produtores, fazer as perguntas, né, sobre o concerto, como é que vai se realizar. Não é
sobre o Fally Ipupa. É só sobre, porque nós todos sabemos que o Fally Ipupa vai vir no dia 17 de janeiro, o concerto é dia 21. Eu entrego a minha palavra em meu colega Roli Ndombe. Merci beaucoup Esmeralda Kanda na apresentação. Juste pour compléter, Esmeralda Kanda na Sukakuna, tout ça na fondeli ya Kiss Auto yebi très bien. Et Nasima, tout ça na Hervé Katangara kuna asukisi. Ça dit tout ça dans la conférence de presse na biso. Le objectif est ça. Il y a Chegada Topé Yaboyei, il y a artiste international Fally Ipupa Aigle. On a commis un concert le 21 à stade du Kokero. Pour ça, pour ça, pour les alliés, message est à la divulguer. Raison pour laquelle, inviter Bisso, Potoya, to poser ma décision à Bisso et pas Inabango. Nossa pergunta sera dirigida pour producteur somente. Et donc, pour la Kobanda, Tozo Benga, journaliste. Oyo Asana Mutuna, a Tomboli Yoboko, Neto Bengi. Le Kola Mutaliboso a Tomboli déjà. Le Kola Mutaliboso a Tomboli, Kikinga Anakle, Tobengi, s'il vous plaît. Moment. Et pona kobanda liboso tolingaki message epesa ma principal et pas ba producteur et si manango mituna na biso ekoya to pesi malobe pa ya Taliban. Boa tarde, família. Vou pensar som. Boa tarde, família. Agora já. E agora sim, microfones de ouro, Danis se encontrou com dos assaltos em Luanda, o ouro está com medo, né? Família, boa tarde. Na época mingi toko développer na lingala problème exaté comme nanga c'est Taliban nas artistes ya mboka awa bisonio su toyebani ba cher journaliste mais na awa na position ya artiste que je suis mais na awa comme producteur. Notre maison ya production ezana kombo ya Lukizaya Mokonzi. Responsable principal, il y a Lukizaya Mokonzi, son nom c'est Valdano Lukizaya Mokonzi. Azana biso awate poto kaboli ba devoir na moment oyo akeko traité ba devoir mususu. Molandi c'est son frère aussi qui s'appelle Kebo Lukizaya Mokonzi. Oya Landi c'est moi que vous parle, Edouard Lukialanda Taliban. Mais comme je pesa na kati otoza ke ba responsable ya arrivé ya Fally Ipupa Nangola. Depuis que to kuta kala du show star na biso Angola, azabe parmi ba producteur bien sûr que ako jouer pe jourango, azabe parmi ba invité ya Fally Ipupa directement. Mais azabe parmi ba producteur. Mais awana mesa lokola ba journaliste na biso ba présenter biso déjà nazanga mon côté naza accompagné na muto biso nyonso toyebi ke tinenge tozomona déjà directement Fally Ipupa. Je parle de Dr Sacha 32 giga ce qui te lobeli question ya ba fanatique ya Fally Ipupa toza peut bien accompagné pour Gilles, il est ici. Le président, secrétaire aussi, secrétaire, il y a fan club, il y a Fally Ipupa, Bengami Keba Warrior. Warrior est en anglais, surtout le Béliangon en français, ce sont des guerriers. Oui, on dit français en anglais, le français côté classe. Ouais, tu as vu que le président Nabiso Aba Warrior Azaliawa, comme il en retard, mais c'est normal. Allez, ma salva de palma, président du fan club Fally Ipupa Warrior. Temos aqui o secrétaire que está lhe representar, né, na Laxi déjà, Gilles Mundeke, vrai africain, guerrier, bantu.
Tocou-se na filme. E eu não tenho como também, meu nome pessoal e em nome da nossa produtora Lukizaya Mokonzi, não agradecer pessoalmente, com remercier Social Soba, de Konabisoyo, na bolingo azanango, liboso na mpona Fally Ipupa, na nenga ndimi biso en tant que producteur, na souci azala nango ya culture mboka na biso Angola, nde amoni que bon, na activité sociale ya compagnie na résidentiel SOS, groupe VS Soba, nde a fungol biso pe ba porte, tozala afona remercier bien sûr. Mutupe tozana ya accompagner un camarade fondé Yakis, soito lobeli pe Fally Ipupa na niveau ya Angola, tozala na chance ya kozala na fondé Yakis, azala toujours na biso awa. On a accompagné pe maison na biso ya production Lukizaya Mokonzi, toza pe na Hervé, o sobrenome escapa me sempre. Kapangala, né? Katangala. Afinal, Hervé Katangala. Ok, obrigado jornalistas todos, ao Willindek. Devo agradecer também esse amigo que tenho já de muitos anos. Eu tenho um frère, um camarada, um ami, como dissemos em francês. E tantos outros jornalistas aqui. Sei que está ali a Sandra Kimpala, uma grande irmã. Obrigado pela presença. Eu conheço o nome de quase todos, mas para não começar a citar o nome, vamos acabar de 1 hora de tempo que temos aqui. Então, meu muito obrigado. Na editero batical na bastudio, na batoba kosala émission, tozo pesa bambote. Donc, je déclare ouverte notre conférence de presse. Merci. Merci beaucoup Taliban. Merci beaucoup pour l'exposé nayo. Oui, facilita qui Moussala ou Ebajoué, c'est ça Moussala la conférence de presse. Donc tozo banda déjà qui Moutouali Bosso a une question King et ya King America TV. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde Taliban, boa tarde docteur. Hervé Katangala, c'est un ami à moi, fondé. Ok, question nanga eza pour nana qui pesa au panzité. Kotala koyoka kombo ya maison de production oyo eza lo mwa sika pour na biso na communauté na toyoka ngote. Alors comment vous oser produire musicien international renommé international le la Fally na éviter sur ça la production mususu. Pourquoi vous koyika na Fally Ipupa? Deuxième question d'Angezali, est-ce que biso presse ou ya diaspora tozana respect penser pas na bino pour to ebine bandaki? Est-ce que tu continuer bien ou bien mabe pour bosser biso ba 2000 kwanza pour to somba ba badge pour na kota concert o eze loko mona esalimate? Est-ce que et loko on continuer ou bien continuer? Question na moi. Merci. Ok, merci. Gilles, ajuda un momento por favor. Gostaríamos que interprete o tradutor também fazer o trabalho para os camaradas. Não, eu entendi. Já percebeu, o doutor também percebeu? Muito bem. Ndekonanga, nós vamos no Limo Santo, tu lo vas langit. Oye, va te. Moi, beaucoup pour nanga, on peut m'embêter quoi. N'est-ce pas, docteur Sacha? Va éviter qu'on parle en langue tous les warriors. Un mouton Fally, que nous le bagamos no como vraiment. O microfone tem que desligar. Boa, obrigado. Caro jornalista que me fez a pergunta, obrigado pela pergunta, foi muito boa. Eu nessa hora vou preferir me levantar. Na yebi bien que o salmo tunamoko tre capital ne valova français na sepeli nango. Como a Lukizaya Mokonzi eza normal eza la sika na bat na biso mangala na nenga mabete. Mais na batu toloba portugais eza maison moko de production et yebana to sala activité na biso ça fait longtemps. Mais pour attendre aux années on a marché et ko bangisa te po bolamu ya Lukizaya Mokonzi eza ba membre nango nombre ya expérience to sala nango déjà eza nete que to koti quelque part o bat baby que eza nanosika eza nete ndeko na biso soba so to tuni combien de temps résidentiel de Social existe? Peut-être combien de ans déjà?
troisième année yango. Mais ce que tu expérience ya soba na musala o ya ki hôtellerie plus de 25 ans. Kalaming était 30 ans d'expérience. Na ba grand hôtel ya mboka na biso balela kaye ti lelo tinenga tika bango ayeko sala o ya ye. Enta to juger na tante mais to juger de na professionnalisme. OK. Merci. Déjà que tout là déjà ça fait longtemps. Kombone yango bozomona keza sika. Fali na niveau ya fali. Po andima ko signer na biso c'est que a sali banquette ne nyonso to bi ke fali azana équipe moko ya munene. Ba équipe ngo baza partout na monde. Ba fondeli ya kisi bangoyo ba Hervé Dr Sacha 32 giga kutu kolobate. Nta baza parmi batoyo fali na condition sala nango na niveau international na ya musala banquette salama ki ba ko sentir que ça va ta kutoyo ki ke c'est la première fois na bango mais na niveau ya professionnalisme yango esali ke fali andima. Nous sommes prêts, nous sommes bien organisés. C'est normal pour moi nous voter pour na biso question ya presse na biso ya diaspora à partir ya Luanda. Vous comprenez, les membres nyonso ya Lukiza ya Mokonzi, nous sommes tous bangolais. C'est ça bangolais, tous. Dans le balingala normal na bomba magate, na beta anatolo somu Congo, na vanda na Kisasa, na bomba magate, na ndimakango ça fait longtemps na mboka na bisoawa, mais boye baketoza na batefe na biso local. Ba makambo etali mingi diaspora biso mingite, mais c'est normal le kola to koti na monde oyo, il faut respecter. Bino bat bosala déjà na musala oyo pe musala déjà bosala avec tout le respect merci na musala ndenge botambu sakango bolimbi sabiso eza bolimbi na kombo ya maison ya production Lukiza ya Mokonzi na ndenge to luka bino avante na ndenge to luka bino avante. J'espère que bolimbi sabiso na likamboyo Menzambe il est toujours avec nous à permettre que malgré la situation tous les lots to kutamiawa tozo solo la makambu e kokende sikoyo bien poto yebi importance obino bozanango na mokili na biso Angola na ndenge bokuta kaba info yeah atuna ki likambu ya 10,000 kwanza pona koyo pona kamtali fita ya entrée en tout cas to koila ki likambu moko ya fuite ya information. Peut-être n'importe mutuayo qui m'a eloko à filtrer en bien à transmettre en opé déjà na batumususu et véhiculer na ndenge ya mabe. Biso to senga ki liste. Ba journaliste mususu bazalia wa garantie na ba fita ya VIP bazala inango. Wilinde kaza parmi ba journaliste. Pas de problème. Wilinde kasombaki. Pas de problème parce que Wilinde kaza mutumoko sa la contribution azela kakate. Toboite est normal en tant que presse, bolingi info, toboy kokota na profondeur pour batboya ko se sentir moi mabe. Toboy kokota na nzela ana. Pour se fali pupa. Tozo lobela fali ipupa. Donc yozo ya ko sala comment c'est non disons matière pour na aigle. Ozoya kosala matière pona aigle. Est-ce que na niveau ya aigle eza que to futa o susubie to sala on a sens inverse. Mais normal grâce à Dieu ba journaliste vous avez peine à relation il y a bien to sala na ba entrepreneur ba tuneti social soba o ba kondima na bango pe que ça va ba journaliste nyonso na ba taxi na ba enveloppe na bien na combo ya notre aigle fali pupa ok boya toko bien masolo yango merci d'avance mais toye ba ke info ezala na décence il y a info yo to pese la kango mbong poto zwa yango ezala apena wana o ba pesa kabiso mbongo poto lekisango n'est-ce pas ni que na lobby bien ba mitwe ningani na nenga verticalement maboko pona nga vraiment ana clé ça satisfait ana clé ça satisfait et então mano tá ultrapassado a necessidade que apresentaste está cautelado oyo nazo garantir awa poto fanda aqui déjà nombre oyo ya
il y a un journaliste, président Nabiso, avec tout le respect que j'ai à Willindek, mon frère, mon ami, l'histoire qu'on a coupé Sabiso, tokozwa nini kial, nde tokopé ça. Baloba nini? Badge, space, ok. Si a crédential, l'autre a fallu un crédential, tu n'as pas crédential. Tu peux ça Willindek qui est en parce qu'il y a des bananes. Merci. Je crois que ça te suffit à toi pour répondre. Brigade. Merci beaucoup de passer dans la deuxième personne. Vision d'Aigle Ordela. S'il vous plaît, chers journalistes, chers collègues, faut y attendre tout ça quand on a question parce que les sont seulement inné. Le modèle est taliban zolobela donc inné par tout na six questions. Non, donc il y a tout na question pour la chaîne pour la journaliste. Ordela. Ok. Boa tarde. Boa tarde, sim, mana. Je me nomme Souza. Je présente vie. Je me nomme Ornella Souza, je représente Vision d'Aigle. On sait que Fally est l'un de musiciens qui fait la fierté de la musique africaine. Pourquoi ne pas dire le monde entier? On a vu tout ce qui s'est passé au stade des Martyrs. Il y a eu de morts, il y a eu de blessés, ainsi par là. Maintenant, quelles sont les mesures prises par rapport à cela? Par rapport à la santé de la personne, par rapport à la sécurité, vous êtes les organisateurs. Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à cela? Ok. Merci, merci. Eu acho que vou começar a ficar de pé mesmo para responder. Muito obrigado, merci Namutuna. Moi, je ne vais pas répondre toute la réponse, permettez-moi ma redondance, en français parce que on est en Afrique. Moi, je préfère toujours amener notre langue locale d'Afrique. Je parle de Lingala. Si c'est mieux, je vais parler en Kikongo, pas de problème. Ouais, merci à ta question, ma sœur. Mais je vais le répondre en Lingala et portugais pour respecter la langue officielle de notre pays, Angola. É o seguinte, o que aconteceu no estádio do Mártires, foi na sala intervenção rápida, só que ele likamandengwana bazala ele banda state bazala aqui na cat. Yango bomoni que rien à voir na makambwana nyonso ndenge lekani na organisation ya concert. Bon biso tu toye kolaka, bien sûr eza système avion akosala ne ba vol ne normal ba kolobele teme ko ya kaka azui succès. Mais tinenge bavion ezokweya ezobakisa sécurité ya bavion mosusu oyo ekosalema. Alors biso pe na ba accident na toyekoli tobakisi susu mayele pona question ya sécurité na biso. En tout cas, ok, sagesse sur les critiques. Obrigado. Biso toyebi bien stade ya Shkokero na biso ndenge ezali. Bien sûr que entrer na sortie et ozala na même direction te. Et ça parmi ba norme ya sécurité. Muto ayebi bien stade ya Shkokero. Donc muto tinenga zo ya okota na stade na ba oba obima moyeba kutana ezate. Eza une mesure ya bien ya sécurité. Alors biso pressé aux alatés. Pressé aux alatés toyebi déjà partout concert et kobanda à l'air et aussi la peine à air nango. Ce que si le système église kowele la te porte ko isa diacre que neno kana malembe obimino normal sécurité partout ezali ba oba ke na ba mituka normal ba compagnie pe ya transport public ba na collaboration na biso ba sala kuna ba arena bango po ba mema batu. Alors pour la question il y a sécurité il y a propre artiste à vivre en déjà tour dernière fois à Yaki bon moni bien que l'eau comment que salamité contre Fally tozuye bien yemoko ba sécurité n'est personnel déjà kolobate ba B50 todos esses 100% muito forte si atinde la kibiso système ya sécurité ya Fally Ipupa tout ça na représentant légal en Angola Dr Sacha 32 giga
pour la question de sécurité wana ba giga bakisamaka to comme na ba 35 giga ce qui kambetali sécurité ba fondeli akisi bango ba otikate ba ebindenge nini tant ta cautelado mi akirida irma Angola et aux ala parmi bamboko falia koyako beta na rapport ya fin un spectacle na ba journaliste na biso équipe ya production mboka mobimba tokozwavma 100% ya note. Merci, prochaine pergunta. Merci Taliban pour l'équipe la question et l'andi Tobengi Bongo Edo corridor d'Angola. Ok. Bonjour, bonsoir. Tout dépend l'air partout dans le monde. Bonjour, organisateur et puis producteur, représentant producteur. Je m'appelle Edo Chisum. Donc, Otogolo Edouard, ton charan. Obrigado. Voilà. Bon. Question par rapport à Yandenge. Konzibatini surtout tout na question moko mais ba question za tembe bile pour la production mais tout na ga moko question na nga mingi na ngina fandela par rapport ya fali pour baza artiste amnene biso moto moni ndenga demaraki stade de martyr parce que elo ni bo garantir biso par rapport ya pip pour na chez oyo tondisa chikokero wana pour na production et à l'élever pour la fierté pe artiste na biso bozo promettre biso nini par rapport à la publicité parce que tout ce qui est à court temps jusqu'à le 21 tout ça n'a pas ça toi merci Kitoko muito obrigado meus manos todos en Angola faut tous très attentif na presse na biso local tous en a problème moko loko aussi to lobela ngona programme na Wilindek. Nous les Congolais, mais moi je dis toujours, moi je suis Zaïrois, à l'époque de mon maréchal Mobutu, c'est comme un bon Nandi Maké, je suis aussi Congolais, démocrate, et à tous on a problème, comme on se dit Mboka Moko quelque part, pour vendre notre sali, qu'on a résidence nabis officielle, au lieu total à Makambo ya Mboka, on a n'engé nions de les Kanaka, rien, biso kaka, diaspora Namboka. Et ça normal to boite mais ça bienté. Ozana palanka wa ozana golf yeba pe makambo ya golf. Bande kona bisa mangala soki okuti azotala ba TV na biso local. Loba azotala novelas. Soki kotika publicité ye wana changer chaîne. Est-ce que na kosi? Moye boye ba question tali ba publicité exact. Les lots ba méthode ba publicité échangea. Net na bangola na bisoa na nenga mabete ba makambo ya ochaka ba fiche na ba mir. Lobande awa na périphérie. Périphérie comment que on dit? Périphérie iso qui né? Hein? Périphérie même na périphérie iso né? Aqui no ghetto comme se dit na ghetto bon na nenga mabete mais hein? Banlieue ya et on ne permet net biso na centre-ville est-ce que tu fanda kana porque na bakilamba na sekel soki o cheka ke loko na mir administration yewana ayelio to changer ba méthode de publicité mon frère Edo tu m'as fait une bonne question mais tu m'as laissé ici répondre dans le vide pour après muta la matière ngo yomoko kaka tu vois. Tem que estar atento à pergunta que fizeste. É para todos, mas é especificamente para ti. Então, a questão ligada à publicidade, lelo kilyango é developar. Então, como não na telefone. Mais, biso to kansaka que so to lobeli publicité, photo monango ba bambi ango na mir, photo monango na TV. Na question tali TV na biso local publicité ezoleka. Donc, ta Sacha fali avant aya aleka na ba TV. Tant qu'il fallait aller à l'écana et na ba TV. Même après, aller na TV. Mais il y a déjà notre collègue à presse et à diaspora, baso continuer ko lobaka ba situation nette question de konabiso Edo Asali.
Monique eza ko prester attention te na presse na biso locale. Mais ça na nenga mabete to comprendre que fallait ça international, on parle de la diaspora et ça des binom machine ya presse ya diaspora et on a lobby que si na senga ba pardon, je suis sûr que bolimbi sibiso yango to bengisi ya ko bengisa poto silisa ba makelele oyo ezoleka te publicité ezosalema o tozosala eza déjà publicité automatique. Garantie ezali ba billet ezotekama très bien. Lelo pour la question organisation AGT, boyoka ngo bien, administration générale tributaire. Neptoeta la kamakambuya économie ya mboka. Makambuya mpaku n'empako imposte. Ouais. Na niveau ya ba organisation na biso, eza biso te batoko te ka ba billet ya nini ya concert. Neptoso boye bien information. Il y a des compagnies, des entreprises, Moussala Nango, Yangoyo, Obo Pessie, nombre, Yaba Bio, Bozala Nango, Posa, Ye, Ateke, les Bino Babioana. C'est un norme, na niveau Oyabiso. Pona nini, pona kole qui sa nombre te Ababiye, pour éviter Bamaka Moussousou. Et ça, est allé que l'État. Mais ça, ba information, Bat Moussousou, Baye bien moté. Moi, je suis importance il y a conférence de presse pour nous ça pas info. Alors à la fois passée, Fali m'a demandé est-ce que Taliban ça va bien nini. Natinde la liste il y a bien nengezala qui après peut zala qui na après 90% il y a billet tout été kamaki vendu déjà. Donc na présence na eto banaoze la prépé 10% pour na ko clôturer nombre total oyo il y a billet to bongisaki. Après avoir kosomba babiona nyonso AGT ye kondima biso indimi force yango afungoli susu space mususu kana stade bato bazala ikuna la première fois bamona ndeni podium salama kiambalo to poussa mususu mwa sima poto ko bakisa nombre ya bato bazo continuer kosomba ka ba billet pona concert. Merci beaucoup Taliban. Toleki siko na Sandra Kimpala. Tu vas que ça va rapidité pour la pomme maintenant. Salut à tout le monde. Je me présente, je suis Sandra Kimpala. Les abonnés. Qu'est-ce qu'on les abonnés? On a vu qu'à chaque fois, maison de production, ça la contrat. À chaque fois, maison de production, ça la raconte aux musiciens ou artistes Moro Songolo. Tant que musicien, respecter, contrater, vous l'andaraye, vous sengiez, à foutre à monde. Et n'a pas fallu concert aussi raté. Donc, concert est raté déjà 2 fois. À se présenter, Moko, Moulande Moutou et Betaki Makambo. Et de votre part, fallait qu'à se présenter. Donc, l'ongo n'a et à hier c'est concert. Ça répète pour la production. Il a fallu. Il fallait un demi concert on a faire play. Bon, merci. Volandi, Moutuna bien collègue Sandra, hein? Pour péter moi ma bac ou moi ma beaucoup. Por favor, pour tenir bien. Caros journalistes, mes chers journalistes, question Sandra Kimpala Sali est très important. Au Italie que faz favor ali atrás, estamos a responder. É normal, bino boza pressa ayebaka nyonso na auto boy koloba pressa koluka ayeba. Là c'est normal. Bozo sala musala na bino. Alors sal mutuna moko bien. Partout on ande te remercier toujours Fali Poupa pour na équipe azanango ndenge ba respectaka mukanda papier. Na papier contrat nyonso elobaka situation ni nyango eko kweye la concert o ezake ezala annulé. Première fois concert ezala qui marqué na date ya 15 juillet 2022. Na jour ya 8 juillet toyo okufela ex-président de la République que son âme continue à reposer en paix, ingénieur José Eduardo dos Santos. Bapesa luto national, luto day, day national, il y a 7 jours. Le 8,
Tiken, tout ça là va calcul. El moyen simba concert exact l'État et bengi biso ba activité nyonso qu'il tirait pardon ya mamas annulé. To sali que to pesa info kaka na presse na biso local. Encore une fois, pardon pour la bino, to tindela ki bino te note ya annulation ya concert. Deuxième fois to yeko marqué concert pour na mois ya août. Mais tu as sentir que l'élection Yambo Cannabis et Salemaki le 24. Alors le 27, le 20, il fallait conserver les cabines, mais frontière Nabiso aérienne, c'est nommé bonito. Et tant bakanga kiango kokanga. Batunyo suba baki likambo, mais il faut expliquer ça. L'union Césaka kana cadre que ya ko respecter oye komama na contrat. Pour contrat tient clausule, c'est là qui n'a pas clause. Oye zoloba makambo. OK, to ye ko marqué dernière date le 26 novembre. Wanande ça va. Babi était kamaki, Nyon se salamaki, ça va, bat babana o kansake plein ngake zalate mais zalaki déjà bien confirmé. Tango to monter ba équipement nyonso bozala ki présent ben bon na kati ya stade teme boyeba ki bomona ki nyonso le kanaki mbule bandaki après près ba 11h mbule bete yo kata ba 19h 20h né 20h équipe mobimba toningani totika ifali na hôtel Dr Sacha zala présent aketi na stade to contrôler nyonso to tuni bateka ki babie ça va ndenge nini situation technique tisikoyo ça va concert et ko bimanango to préparer équipe ya o elongola mai na stade donc ine babande olongola mai wana to zonga ki na hôtel Dr Sacha que pesa garantie na fali que concert ça va to sentir kaka mbula de neuf et bando beta sous rede que yo aussi là ba 22h et quelques après près 23h total na pembe na stade boy plein ezakaka biso to lobi bon bat baza wana baboy na bango ko kende même na mbula o monique to ko bimisa concert fali moral ezalaki bien azalaki ne calme il écoute mutabanda senga biso ke boza la calme bo se précipiter te mbula nzambe ne alingeza la bongo baswana kana na tirte boza la calme bo se stressé te toke na stade toke ta la condition technique notre docteur Sacha encore une fois il est avec nous tomata na podium bando pesa circuit pona ba maye lekaki osimbi micro boye o sentir ma olengi o meka boye problème to lobby que to boyi ba accident oye comme que tina podium accident oyo ozwa na ba musicien yango to sentir vraiment que photo annulé concert alors que fallait na agenda na ezala ki plein il fallait azonga il fallait pas qu'on continue avec nous tamuzu kolobakete semaine ezoya to bimisango te ake ko respecter ba contrat mususu azala na ngonde yemoko a na moment a sangisi batu to utiliser kutu portable ya Dr Sacha pour yaye portable za na 32 giga mais après près 1000 giga 1 terabyte en qualité moko to ko javma ba caméra onyo to sangisa mais portable ya Dr Sacha toujours likolo to sali ba image nde bomona ki yemoko fali azoloba que bolimi sina ndenge ambula mais dia 21 de janeiro no estádio dos Coqueiros. Acredito que respondi o que eu devia responder, certo? Certo. Est-ce que o Baki seria bom para respeitar que contrat ou anti-migra que até da tela de vender você pensa parce que só que aí intervino vai não cobrar. É o seguinte, Sandra, obrigado. Question ou esa question interne. Esa question interne. Yangona lobaki que fali a respecter masunga soba azaliawa enveloppe salema mais ba journaliste na katiawa bazali. Wilinde boyoki asombaki bien na ya VIP. Yambaloyo a pesi déjà réserva ya super VIP mais ça y a 8 personnes.
Ils ont coûté 350 000 kwanza. A Tindelinga pour transférence, c'est un téléphone nanga. A Sombi déjà ça les réserve nae. La poupée de la Wilinde qui m'a beaucoup, m'a besoin à noter. Então, tout développé, merci. Merci beaucoup. Toi aussi, Congo Africa Cinéma. Boa tarde. Boa tarde, Nabiso. De conseil à Fali Poupa. Pour la mon observation, tous les cicatés dans le monde oyo, tous les battu ya kala, mais tous les landais, la production na biso interne, ya awa, bon, ya ba chungu ne bino boloba na nenga mabete, mais si koyonde, Fali Poupa pour ndima na expliqué déjà, pour ça les banquettes, ayebi. Nyonso ça va. Bon monique Fali e moko muto lobela kala mingi te sur Fali. Moral na yeza nenge nini. Azoko se préparer nini docteur Sacha ozala kutungate. Po assurance ya malobana ezala. Ba warrior ba fanatique ya Fali muto lobela bango. Bon aller azawana mais andimi que son secrétaire a lobela ye azaliawa Gilles akolobela moral yaba warrior. Tu vois, mon frère, c'est ça pour observer tout ça, bateau kala na monde oyo. Mais pour nous constat l'année na Fali, bon, tous une notoriété oignon so, Hervé, taki tudo muito bem, mas nós demos a nossa palavra. Vamos continuar com essa boa relação até ao fim da nossa empreitada, que no caso vai terminar com o concerto do Fali. Por isso é que eu disse, depois das perguntas, é melhor encaixarmos no meio. O Gil vai também tecer essas considerações, né? E o Soba também vai dizer aqui alguma palavrinha, né? Básica. Obrigado. Pode seguir a pergunta. Colega, Azawana sur place, docteur Sacha P. Azawana. Ce qui est question, c'est tout le monde. La question est que ça dirige pas à Taliban, staff mouvement Zawana, fondé de qui se passe Zawana, et en fait à Tangara Zawana. Et puis, il y a des monde qui va donc on peut savoir la réponse. Ce qui va question, c'est la musique Pilar. Boa tarde à todos. Boa tarde. Ouais, c'est bien moi, la Rose Muscarte Pilar, le bulldozer de la presse. Celle que tu vis toujours, c'est ma chaîne. Ouais, premièrement, vraiment question nanga, et ça qui mini par rapport à producteur. Tout de suite là, production, topé producteur, à nouveau dans ma toy nabiso. Les autres ont produit Fali Poupa. Est-ce que beaucoup ça va continuer toujours à Fali ou bien les musiciens ou sous-soupé, ça la bienvenue dans la production na bino. Deuxième question, tu peux pas moko on a pardon beaucoup s'il vous plaît. Deuxième question, bon moko on a maintenant mais kako qui non mon la yuke. Par rapport à arriver à Fali les autres conférences de presse il y a juste ma producteur. Mais tout le monde le 19, tu as appelé la conférence de presse, il a fallu. Nino yo besoin bisoba. Est-ce que tu as toujours l'avion ou bien pas? Bien. Obrigado. S'il vous plaît, Taliban, s'il vous plaît. Sim. S'il te plaît. Não, Willindek, desculpa só. Eu há bocado falei que eu vou responder a esta questão e vou passar ao Dr. Sacha e vou passar também ao Gil e também ao nosso Soba. Na verdade, aqui as respostas quem deve dar é a produção do evento. Então, não vão fazer uma pergunta ligada à produção, por exemplo, só vai responder como? Não, então, é nesse sentido em que eu estou, ainda que perguntarem, tem que ser a produção, mas haverá considerações sim. Por isso é que estamos aqui representados. Todos nós estamos representados. Eu venho aqui em representação ao Valdano Lukizaya Mokonzi, repito, e também ao Kebo Lukizaya Mokonzi, que são os patronos, entendam, os titulares da Lukizaya Mokonzi. Eu faço parte da Lukizaya Mokonzi, estou aqui, respondo às vezes como porta-voz. Hoje em dia temos a colaboração do próprio Hervé, o Fondé que não nos deixa só,
temos grande conselheiro, padrinho, amigo, que não nos deixa mal, o tempo todo está conosco, que é o Dr. Sacha. E, estando a produzir o Fali Ipupa, temos o Warrior aqui representado. Além, estás devidamente representado. E então, para responder à questão, a segunda já está, porque na responde déjà question, na tombola ekutulobo, com relação com o continente, na suka e a concert. Wana garantie ezali. Pona ko... Não? Ok. Pona sirasa ba musicien mususu, bande qu'on a biso apprécie a diaspora, boyebi bien réalité ya notre Congo. Boyebi bien réalité ya ba musicien na biso ya notre Congo. Ezala ke na virgule muke ata kutu na koloba oko bebi sa relation na moko na bango soki na marque nini. Toza maison ya production bien sûr, maison nyonso ya production après plazala ouverte pona ba musicien nyonso. Mais toyebi bien que pona réalité ya mokilio tozali, c'est-à-dire entreprise nyonso ya na posa ya promotion ya ba artiste pona ko promouvoir ba service nango misala nango ba produit nango nyonso. Dans un premier temps toujours appuyer œuvre où il a fallu pour pas. Je crois qu'il y a eu des difficultés l'équipe premier faut dire pour maman matanga président ancien président Mouleye tout ça pour la zone besoin nzambe mutu a permettre ngo et ça la salaga bon type biso to ya to kota makambango. Merci Taliban. Vraiment l'équipe de la production il y a Lukizaya ndenge vraiment beaucoup de types dans les kambango mutunyo ça les bienvenus. Mais dans un premier temps, nous avons travaillé dans nos aigle. Nous sommes dans les futurs, ceux qui projet où il a fallu, vous allez bienvenue. Merci beaucoup. Fabrice Ernef. Tambashi. Tambashi. Après Fabrice Ernef, Miss Girl se prépare. Boa tarde. Fabrice Moniania Ernef, parole à la journaliste. Facebook nanga, vous allez na banzo toyote. Nti am just corpo, e am assim, mas hoje engordamos. Aí com a mamãe que tinha para fazer bom funge, e a minha dama também a fazer bom funge. Hoje estamos assim. Só para dizer o que nós, a minha relação com Fali é uma relação muito profunda, fora da música. Temos aquela afinidade, nos entendemos bem, somos amigos. É alguém que mesmo fora daqui em Paris estamos sempre juntos, nos Estados Unidos estamos sempre juntos e temos aquela coisa, aquela química. Então eu sou muito fiel a meus amigos. Não quer dizer que não conheço outros músicos, frequento muitos músicos, muitos ligam para mim, muitos já vieram aqui, não tinha lugar para ensaiar, ligaram para mim pela minha fidelidade, só para dizer hoje, eu para chegar aqui ainda falei com Fali, recebi chamada do Talibã, será que é possível? Então eu sou fiel a Fali. Eu conheço o Fiolo Bide, fizemos parte da mesma organização. Conheço o Azequa, me escrevo, já tive com o Eração e todos. Mas eu sou mesmo do Fali, não tenho como trocar até agora. Ninguém... Eu me macambo susu, exame macambo fidélité. Bolingo nanga na Fali bali sikote pour la musique. Zaba bolingo moko ya kala. Tozala na banzo toyote. Bansaka made soana plat préféré na biso na dicap eza makambo kala. Relation ezana choix. Chacun libre de choisir relation na ye. Maman baleki o baleki no obligatoire. Opesanga ta liberté. Na pona o ya ngai moto. Nga na pona na nga Fali. Choisate ya là-bas. Popo. Donc, Fali,
tozalaka na partout so bolandi soit na États-Unis soit na zawana tokutana soit na Paris tokutana on a mère afana na Paris alambele mo tsakamadeso wana ba balambela ngo boy donc ça va masolo moko tellement profond qui dépasse moi la limite du point de vue physique, émotionnel ou spirituel. Donc on est un. Donc moi on a changé exact. Sinon ba mosu swana bazaba mastananga. Mais bazaba frère nangate entre un frère et un ami le choix est clair. Fali c'est mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Star TV. Était ma question. Tu peux signaler pas Karine la Star TV. Permettre bisopé tout sur l'année pour une caméra. Bossa la bisoté de bossa la biso ya liboso. Toye to boyi ko chata micro te por. Bo pesa biso exposé à boye. Na lingaki mingi na tout na question et pas ya Taliban. Nazo sur la siko na maison Lukisala. Lukisaya. OK, merci beaucoup. Nazo sur la maison Lukisala. Na santu maison Lukisaya osa trop fali. Mais un producteur a coquille jamais coupé sa position. N'a évité. Centurio aux trop failli. Micro. Est-ce que pour nous besoin artiste, na maison Oyo, qualité faut à la nengenini, tout artiste on faut à la nengenini. Pour nous sentir le qui pena fan ya fali. Autant le professionnalisme et le professionnalisme, il faut ça la parité de choses pour l'obité. Oui, mais la biso fait rigola, l'obité, mais la biso confie l'obité, l'obité, mais la biso, et ça peut nous. Mais tant que journaliste, c'est tant que mon lobby est mboka. N'a pas ça, c'est parité de choses. Hein? Pour ça, parité de choses, boka bolé un mot, évidemment bien. En tout cas, merci beaucoup, Maison Lukisa. Ok, merci. Merci. Posso? Ordem na casa, por favor. Ordem na casa. Obrigado. Ordem na casa. Cher journaliste. Por favor. Ok, merci. Cher journaliste. Nós sabemos bem, quando nós estamos a tratar um assunto ligado à água, vamos falar da água. S'il vous plaît. Maison Abisso ya production Lukizaya Mokonzi. Internationalement parlant, tous en la production ya Bonga, un grand chanteur d'Abisso Angola, aza international. Naba musicien Mususu. Alors, tu sais bien que Mutuna Oyo eza na propos kaka ya ba musicien Abisso Oyo ke ba élément Oyo esala ke mai ezala hydrogène, oxygène, yango ka to kolobela nyonso soki ezokendele kaka fali po tozolobela mai. Tango pe tokolobela vin, tokolobela pe babilo mosusu. Tango tokolobela ba jus, tokolobela bilo mosusu. Mais l'isolo ya moment c'est Fally Ipupa. Merci. Exposition. Il a fallu Ipupa. Si déjà garanti. Vous avez la troisième personne, vous avez la même moutuna. Si tu peux garanti. Niveau artiste Fally Ipupa. Et senga kike ba super VIP ezala. Pour nombre ya ba fanatique ya Fally. Fally azana limitation te ya ba fanatique. Donc na nenga mabete to bandela on a ba président ba république, ba ministre, ba député, ba entrepreneur ezoki takati na muto yo négligé mais toujours ba fanatique ya Fally. Tellement bango nyonso biso nyonso to ça très important alors que ça bongo ezala en avion. Avion ezaka moko me ba kiti boko vandela bolimbisa mutu na mutu selon capacité na e. Mais pilote na compagnie ya aérienne on ezo respecter client nyonso. Il y a première classe à Fandi nae, il y a classe exécutive à Fandi, Eco, Ti, Tokokene nango, Bongo. Ba musicien AOP salemaka to tanga ba kombote rien à voir mais bazali o basengaka ba cacher bien. Na pesi recommandation. Presse, Bozan Angola, Bolanda Kape Makambo, Yangola. C'est très important.
yango bozomona ke maison ya lukiza ya mokonzi esali bino mwa trouble ezalaka deja eza te eza ya sika soki bolandaka masolo na biso ya kati bolingai bongo deja tolingai tokoparta na biso ya presse mpo mutuna oyo il fallait pas bosala yango susu mpo bolingai boyeba deja ke lukiza ya mokonzi ezalaka deja. Bien sûr que ye moko aigle bakiseli biso mokonzi monene. Donc à sentir que fois bakisa mokonzi monene aigle mutapesi biso bateme, n'est-ce pas Dr Sacha? Okos net na film. Ye moko bakisi lukiza ya mokonzi monene. Ouais. Então muito obrigado. Acho que estamos compreendidos. Pona babillet 350.000 kwanza. Eza yaba mesa ya 8 personnes 350.000 kwanza kolia ya bien komela ya bien contact direct na artiste podium liboso na yo ezokende ya bien pembeni ya artiste nyonso ezotambola VIP 10.000 kwanza ba condition ya bien pe ezali plateya normal 3.000 kwanza tosalinde division na sens oyo ya tosali division na marque na ebike batu basepeli po ba prix eza ke to respecter vraiment ba fanatique nyonso ya fali mutuna moko na bana ozela ke muta osala ngango me na moni ke bimite la c'est bon azoya azoya tena ebite na bana ozela ka yo lingo conclure azoya ah bon so ça passe ke azoya na ebite se mutuna ngo ekobima ndenge nazozelela ngo batu batuna kinga na presse na biso local pe na presse internationale fali nangola azoya kobeta pona ba congolais ou bien pona bangolais d'ici na respect ya niveau ya aigle il fallait pas bosalanga mutuna moko ya boy fali azoya kobeta pona Afrique pona monde bobimba bakutami na kati Angola po ba billet ya liboso ya 350.000 batu basilisa kiango ba étranger la majorité ba européenne ba oya liboso ndenge to mona ngo ba mindele ne asik fala mine ba mindele ba bazala ikuna ba mona ba ngo groupe moko ba mindele bazala ka mais c'est fali pour pas OK is fali I'm coming na bato anglais na bato français j'tavons là nangola na biso wa presque ba billet ba 10.000 bashungu ne bobengela ba on ba sombi sombiango donc ça coûte moi soni na loba ke biso mo bato mangala tozoela ba billet ya 3.000 kwanza mais na nenga mabite vraiment to comprendre que taberto vamos comprar os billets fali azoya ko beta pona badunio so balinga bonne musique. Merci beaucoup princesse Aigle Noire. Moi c'est princesse Aigle Noire, billet de la presse, on t'a dit comment on a des faux. Question dans les simples. La Livinaeba, maison de production mon compte. Pourquoi Kaka, vous préférez première production culture congolaise na artiste musique il poupe. Pourquoi il fallait déjà na millier déjà va chungu toyo karabanzembo na ye ba beta kango ou bien comment yango préféré pour ba ba chungu pe ba koya na puina bango. Voici ma question. Merci beaucoup. OK, mazuma veille merci. Ngamutuna aussi na répondre à Kiango. Peut-être que vous attentif. Eu já respondi essa pergunta. Por que preferimos de primeira o Fali e Pupa? Então vou passar para dar espaço para mais pessoas. Mas é para reforçar aqui que aqui no residencial social, aua na residencial social, essa base e avante, e a babie, e a concert, e a Fali Pupa. Donc a partir de lá, ninguém, bozozo a imagem, aua diaspora bato bazoya déjà mbangu na Angola pour battre la concert a Fali na stade ya Coqueiros. Parler na biso awa est après, la chambre ezali ya bien ou vous sentir que différence na poto ezana moté, vous sentir quand est na climat pour bowe la pe moi mulunga ah mais mulunga ngo vous sentir en ka libanda tant boko ta na kati poto ezongi. Étant résidentiel social garantie à bien boya na ndenge senge na moni que boyo kinga bien hein.
aqui residencial social é o espaço de venda dos bilhetes. Bom, eu quero passar ao Gil para dizer alguma coisa acerca dos Warriors. Gil, levanta porque até vira depois. Toma. Question. Junior Chiba, s'il vous plaît. Non. Je crois, Talibaou est la dernière question pour te clôturer. Nazana question, na sous-question. Première question est Zabou. Biso tous les gars na TV, tous les gars na radio. Vous parlez de billets. Les lots, na culture na biso, to rolo ba fallait d'international, mais source na yeza Congo. Owe ko beta concert, o beti banzembo bien. So ba to ba quotité, c'est ko fouté. Na ye ba Taliba a estimé à peu près stade des a combien d'espace, nombre de personnes et puis il y a déjà combien de billets vendus. Parce que fallait déjà tous les billets mutaba plein. Parce que vous parlez des billets mais tous les nombre de billets. Deuxième question d'abord Barorion, je crois président na Bango Azali. Organisation na Bango par rapport à concert à Fali, c'est comment organiser Nini. On va d'abord assurer que le concert à Fali, il y a Kimia et Kende na Kimia Nyonso. Pour tout le monde, na ba concert tous les cas, batali bosso basala des autres na ba concert. Et ça dit que ba fan ya ba leader. Ne ba même rabiso na des autres. Deux questions na nga yangona merci. Ok, obrigado família. É a última pergunta. Estamos todos de acordo que é a última, certo? Estamos todos de acordo que é a última pergunta. Ok, obrigado. Eu tenho uma parte da resposta e o Gil também vai depois responder a parte dele ligado aos Warriors. É para dizer o seguinte, meu querido. A questão do cachê, falando a sério, e aquilo que serão os custos, preferimos não colocar em aberto. Eu percebi aquilo que será os bilhetes. Entenda uma coisa, eu vou citar o total de lugares que agora temos disponível no Estádio dos Coqueiros. Nós estamos à espera de receber, até então, Tina Moa Sima, limite oba pensa que biso dernière ezalaki a 30 000 personnes. Tokoki ko atingir limite wana yango babakisi libiso tokomi nango na 40 000 personnes. Yango tolito beta record to kangisa 40 000 places oyo bapesi biso en disposition pour na clôturer concert. Ce qui botuni bongo avant ezalaki ndenge nini na lobby déjà to bandaki nango na malembe ba musicien nangola bayaka po babeta wapi na Atlantico ba msusu ba koma lukela bango kwe moko boye quelque part na éviter yom to lobby ngo mon frère quelque part ouais, mais il y a biso fali quand la première tour au kaka ba billet, donc il fallait beta double Atlantique te malnga beta ngosoki 10 fois babi kete ndengwana te toke na wana malembe to pesi bino stade tant to sentir que nombre bando ya ba on va sentir que te tozoke nango bien au moins écoute Cidadela te Cidadela pour na ba condition bozo of match kokero to zongi sel bino kokero donc tozoke nango bien ouais Dr. Sacha Rapinenga ki uma coisa ba pesa ki biso pena 11 de novembre ezala na Via Expressa ba Warrior basala ki garantie que tokosala plein nombre tozwa ki déjà ça va mais sala ki neni pona 11 de novembre elinga ke senga ba transport permanent alors ba condition de ya ba transport yango ne banda osimba te yango tomoni ke te to boy ba makele lo to pesi garantie que ba matana transport normal après ba kokite comme el biso problème de to préférer to continuer na stade ya kokero eza première fois te to za na chance fali pour pazo ya na formule 7 biso to za au courant ne boyebi formule 7 ezoya to yo ka ba musique ya sika ba oya kala nenge ka to ko sale lango eza déjà formule 7 alors formule 7 wana e oya osenga susu stade mususu
Pour comprendre qu'à partir de 2024, toko ningisa siko en Angola 11 de novembre on a niveau akini to sangisi des stades de martyrs et sali mi balé pour na aigle. Merci. Warrior, Joali Loba. Boa tarde, família. Na ligne intervenir na question de Junior Timba. Junior Timba, so vous en tout cas, merci vraiment la question là. Na ligne na Siri Bino. Vraiment, côté Abawaru, en tout cas, organisation vraiment en tout cas super sur le plan sécuritaire on a besoin de et d'ailleurs tous les warriors il a fallu pour que les vrais warriors azana macaron et le reste au bas azana macaron ils a justement pour détecter les faux warriors au bas il va causer un problème dans la construire. En tout cas sur le plan il y a warriors comme secrétaire général en tout cas je vous assure sécurité conseil relève bien et en plus nous avons multiplié encore des efforts à propos de marketing. Nous allons travailler ensemble, là, producteurs, en tout cas les efforts sont là déjà, nous allons préparer à conséquence. En tout cas, merci beaucoup. Bolim Bissamouken, la bosse un peu à propos de barbecue. Nous allons barbecue le 17. On a préparé à l'arrivée à président et nous allons à Malakos Nakasenda. Justement, on a venu à Kibokolo, on va éviter justement la venue à Kibokolo. À partir déjà à 15h, on démarre le 17 janvier. Le 17 janvier, le 17 août. Jour est arrivé après. Donc, nous avons un barbecue, on a un Malakos. Nous sommes bienvenus vraiment. Merci. Voilà, merci. Conférence de presse Nabiso. C'est déjà à la fin. Donc, tout ce qui est là, tout ça, c'est alors, nous avons un journaliste, s'il te plaît. Manouche, Badato Nyonsuto lancé Awa, tu comprends que modification est cause à part date, il y a propre concert. Net Koya, il y a fallu, toujours dépendre de la compagnie Koya Naye. Pour les questions de publicité, toujours dépend de pays arriver à des musiciens pour bailler quand c'est là mon côté, ils informent que l'opinion sur le domaine Kango. Ouais, étant pour les musiciens, pour les même presse, toujours le belango, ce qui a changé date pour la conférence avec lui-même Fali Poupa, s'il vous plaît, bon le latte micro, na ba caméra, bon loba, n'importe quoi, s'il vous plaît, na nenga ma bête, ya. Tous à la calme, ce qui est changé, tu peux ça toujours info. Vous avez bien ce qui a bengi n'importe où solo la alors ma information de comme la bino. Vous avez un nenga ma bête ce qui change mais salami. Voilà, merci maman beaucoup pour comme il a alors tu sais qu'il y a un journaliste tout. Je crois besoin d'image s'il te plaît. Moutou a reçu passe crédentiel tous le bango bien. Donc ils ont Moutou oyo aye a filmer a tia image na ye internet après totaligue image na ye ezali na kati internet azana droit. Merci mingi na président na biso Alain Visor président ya Bawarion. Merci so artiste Fabio azali wana malgré tout oye na retard mais problème na yo déjà résolu. Alors merci na ba journaliste tout. Je crois Oetikali vice-président na biso s'il te plaît Taliban s'il te plaît. Je crois que tous après des ordres d'été. En attendant, maman, le représentant de la société présentant. Il y a Wilinde Gete, peut-être comme on a vice-président Nabiso, Azaliawa, et au Moni, au Autozala Awa, Naïbite Tokazawapi, secrétaire Nabiso, donc tous après organisé. Donc, Biloko Wanasoki, peut-être qu'il y a un retard, vice-président Azali, secrétaire Azali, président Nabiso Azali Awa, Mangetou Naïbite Tokakewapi. Vraiment, tous bien organisé. Alors, Bandegotu, Oyo, Bozui, image, tout répétango. Donc, déjà, Bochango de la Nava, 6 Nabino, ou Lelo, ou Lobby. Déjà, Bawarion tout. Donc, Oyo, Baza Bawarion, Bazogo, Pouye, Fali Poupa, vraiment. Merci Mingi, Nakati Nabino Yoso, Nebo Tchadi, président tout. Merci Mingi, na journaliste tout. Merci Mingi, na Warion Soussou. Bravo. Moi, la mission vraiment, Oyo, à soutenir Bisso Soussou. Taliban, temos também uma pessoa, as apenas macamunaye, oyo, a pesa peparna, epanayo,
Bravo. Na unyoso ya bapaya la coutume na biso africain bamelaka ntango ya mai oyo aza précédé mwa kopo ya mai ezali mwa pitishko ezali mwa mai bie gazoza soki bie restaurant ezali bar ezali okeyo sombi me toza na droit kaka ya mai na gazoza na mwa eloko ya kolia moke. En tout cas, merci pour la présence Nabino. Merci pour la présence Nabino. Ok. Je crois Taliban a aussi la dépense de société. Vraiment, voilà. Beaucoup de bango pour la recevoir la bango. Les journalistes, vous allez organiser, vous allez la COP Nabino Yamai. Président Nabiso et Yamawarion. Il fallait que vous preniez la table pour la communauté. Accueilli. Président Yamawarion.